Kobina na ya binaki. Bomonaki yango. Tomonaki. Bomonaki. Bosepelaki nango. Te. Tosepela nango te. Bato nde bande ko impressionner ye abina ndenge wana. Memaki beaucoup plus na sentiment. Attends, ba public Population. Bina bongo baluka sala boye. Et ça bon show bango mon bien. Bazo pse ke no bina boye bina ye pazo landa bango a bina nde bango bandoti ne. Moi yo dokiti. Yo ata bango bon ata bango bazotinda ye. Bino bosepele na makambo bango bazotinda ye. Tosepela na boye ki ça et c'est que tika bobina tika metema makela musique azoyoka te. Sikoyo yo moko kobino banda kobina wana oza parent ba maman no bana bana so mwana na openza soka moni ozo mama osala penza mambo bongo yo sala ki wana et ça les bien et ça les bien entreprise bo sala ki ngoponi prise public ka ande banda ko encourager ngana sala ngo quoi bango nde bande ko encourager ngai bina boye sala bo mena eba ete bazo filma ngo ba kotinda ngo na ba WhatsApp na eba kite en tout cas ya on a 5 bolim prezo limsanga batu nyonso ba tala na TV ba limsanga na sala ngo société tozoloko ta papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Alors merci beaucoup. Tout ce qu'on a Kati, bon on a juste pour 5 minutes répétition et puis Makamoupé leader à l'Obi Nabiso, total réellement ce que salama. Merci beaucoup. Donc bateau tout ballon Nabiso vraiment na ndenge mabete. Vraiment na habité quoi. Ah, au sens pe na Robino tala bakar, ba Chrysler, ba Nini vraiment na habité. Hein, ba Mark X vraiment na habité quoi. Prends ma chombo quoi. Vraiment plein na chombo vraiment na habité. Vraiment na habité quoi. Vraiment na habité. Vraiment na habité quoi. Voilà. Fabrice. Guider rep. Tant on a bêti, quand on a quitté, tant on a quitté, on a podium, on a tiré là au diriger rep. Mobé. Sikoyo, bino bozayo on a besoin mon bino surtout yo doyen. Yo pour doyen. Fui à côté sikana za. On a dit. Yo ana. Dekabo. Bino mo boye ba on kambo sala ki na concert après concert. Kobina na ya binaki. Bomonaki yango. Tomonaki. Bomonaki. Bosepelaki nango. Te. Tosepela nango te. Bato nde bande ko impressionner ye abina ndenge wana. Memaki beaucoup plus na sentiment. Attends, ba public Population. Bina bongo baluka sala boye. Et ça bon show bango mon bien. Bazo pse ke no bina boye bina ye pazo landa bango a bina nde bango bandoti ne. Moi yo dokiti na ona pa. Yo ata bango bon ata bango bazotinda ye. Bino bosepele na makambo bango bazotinda ye. Tosepela na boye ki ça et c'est que tika bobina tika metema makela musique azoyoka te. Sikoyo yo moko kobino banda kobina wana oza parent ba maman no bana bana
so mwana na openza soka moni ozo mama osala penza mambo bongo yo sala kiwana et ça les bien ça est bien et ça est bien prise bon sala ki ngo poani prise public ka ande bande ko encourager ngana sala ngo quoi bango nde bande ko encourager ngai bina boye sala bo mena eba ete bazo filma ngo ba otinda ngo na ba WhatsApp na eba kite en tout cas on a 5 bolim espresso limsanga batu nyonso ba tala nga na TV ba limsanga na sala ngo susté ndenge na utabi oloba libanda yazali akoti sika bayebi Rit bayebi Sylvie Sadou o bayeba mona bango bandakala en fait donc yepe na yepe bakoti sika ye na mona akuta ça spectacle nemo ya tombola kiti bozarali ezaka pas mal donc tout ça les recrutement tu vois et ba tumususu oyo ba yepe na bizeli na bango bayebi nanu ndenge totambolaka na orchestre bayebi yango penza nanu te et je crois même raison on a pesa ki libanda quand ça tombe peut-être to yokanaki to lo baboy mais nzambe ka témoin comprendre nzambe ka témoin ba conscience na biso et donc voilà et nazai penza na kanda makasi sur la fille maintenant on a raisonner que air moko public fanatique il peut et jamais comme boy que ceux qui au salaire on peut désordre de paix au salaire on peut désordre de paix bimi surtout banze musube basenga bino o ça répertoire non mususu mais au commune en conseil comme mususu donc voilà et donc loko là nazai penza na kanda makasi ya kopé bise penza moi tamulai mais ayo ko apprendre ngande na faki ki ya bando sa mbongo mo ya bien te mbongo mo ya bien te atekara mapa na butu na triomphal donc sikoyo et ce qui te suspendrait peut-être tant sous suspension moins déterminée tu peux dire suspension moins 6 mois ne ba musu ba koma ke paiement à supporter parce que musique le yango comme peut-être ils a gagne peine et ce qui azaki ko se retrouver te ne tant soit tiki na e azongeli makambo se retrouver ka et puis ça qui ba intérêt na mo robo mais sur monique azana biso banda kotipe je crois côté 2 mois 2 mois aux anabiso aux toka aux souffrir c'est que d'autre part aux compter na musala aux se retrouver et na koluka na sala siko boye donc bosenga qui a suspendu elle est suspendue pour toko solo na bureau total suspension il y a jarni de photo pesaye et puis ko sala suivi parce que baza bande na biso basi faut ko encadrer bango bautaka na ba quartier bautaka na éducation misusu bazwaka na banini donc Robino Mundibu d'autre part olebo finga ngande bozo finga ngabongo fubu encourager nga ozomona zela pardon zela juvenal olebo finga ngande bozo finga il faut ko encourager ta ba jeune tunde ba telemi boy bato tunde ba telemi boy si biso tout toza baba na o ba para ba lemba éducation o ba para ba koka ko éduquer ozo comprendre ozo mona mangi no ba parents ba koka ko éduquer donc ozo mona bango to de bazaboye biso tout ebi côté to uta ki mo boye osala musique papa lingo tanga ka classe olingité communauté libanda communauté libanda communauté ola libanda communauté mo bo libanda ebi via libanda okomi shege komi kuluna donc parce que libanda okutanga na bato mo ya babongo si on a basi na mibali on comprend donc ceux qui biso ba président ba groupe to fandi na bango nde to so encadrer bango boye et nga sala nga plaisir ko mona ke no ba parents tamsu ya nani ya petit na biso Sylvie ba benga nga mo ba féliciter nga que moi na biso banda koma na orchestre na koma ngolinga classe taneti boza absent à préparer examen d'état na zo mona et ba parents net ya Rit et mo ba benga nga bazoba moi na biso penza banda koma na yo akoma penza tantine akoma propre akoma penza soin ngesala nga plaisir tangu tamsu ba parents ba tumsu pe bazawa o bazali tamsusu basambela losambo na bango ke Robino azala po naza na sali makamo ya bien na vie ya bana na bango donc to bebisa bango te to kotinda bango pete basa makamo bo ya kobebisa bato
tu vois. Donc biso toi lokola nga nde nazabo naza lokola troisième parent na bango parce que moboti na bango liboso eza nzambe ya mibale ezali papa biologique ya misato ezali naloba nzambe église ya mwana so totie nzambe déjà église ya na kati so totie ba parents biologiques na bango après totie l'état après biso neti ngai donc voilà nga le quatrième parent na bango. Donc d'autre part tango c'est bon bo ça ba réclamation ou beaucoup ça là et nga na za quitté je m'excuse na o ile kakiwana na za quitté na podium so botali penza ba image bo mona ke concert comme ina suka et ya bande ko sala makamwa bon en plus ça peut si raison na raison mo o nga na contredire été eza raison mo penza valable parce que na mona ngotro ki zo sala makamwa ko boye o eza normal balingi ngote balingi ka danser za kitsa ka ke loko po ba mona tu vois na vivant on a monango mais président ngana osengelo moko parce que na yoki badi ya ser a utoloba awa et puis ça peut première concert na ye expérience ya vie a outi dans les néants na demande ya ba public na ngai moko Juvenal Kibala na kolosite bato tout bala na biso moi suspension et ça linga pena moi bien te soit rose ou moi blâme moi avertissement et puis pour la deuxième fois peut-être sur saliango on est à rose à la suspendi on a demandé nanga pe ya bateau peut-être bazolanda biso non zanango suspension bako suspendre pe une semaine au pe mina bako suspendre pe balobi yakara na pe répétition yakara no pe concert mo beta concerté donc on est allé na biso ko tala biso na groupe jamais suspension toko pesa mais quand même il faut azwambano bien kapesi raison na il faut azwambano pour été ya ba misusu ya ye ba pe lobi ko pekisa ba misusu ba ko ya tamsu na simana ye basala makamwa bongo aza na somo wana yake na salaka boye na sibisaka boye c'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup Robino Mondibou. On a tiré un micro, on les annonce, on sala ba fanatique nos plaisirs et leur morbo et puis voilà. On a tiré un micro. On a évité on a l'ensemble et puis voilà. Ouais. Et donc voilà donc ba tout balinga groupe chiffre 9. Donc toyoki bino to sepeli bozalaka bongo pe bozalaka pe bongo na biso et bosala toujours biso bien et donc voilà quoi. N'habiter to toke mapeka ouais. Baninga yenda lo baka mingi professeur qui connaît tout. Ya Lolendo. Na quartier na balabala na bango bapesa ye kombo kisoki do mabolete. Bolete kisoki do mabolete. Bolete. Tala bien komona lizaleli ya Lolendo. Tabala ya Lolendo à la base
Kada kada togobine, on va danser. Togobina lelo, on va danser. Eh mushinga mushinga, eh bina yango. Togobine, on va danser. Togobina lelo, on va danser. papier, Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Belenga Pro.